Bienvenue sur Étoiline Inès TV. Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ezo dépendre kaka na air oyo bozotala biso. Neti biso awa eza 15h30. Donc je dirais bon après-midi. Soki bozotala biso na tongo. Donc, je vous dirai bonjour. Ceux qui bozo tala biso na pokwa, je dirai bonsoir chez vous. J'espère que vous allez bien. Quant à nous, nous sommes aussi bien par la grâce du Très-Haut. Donc, comme vous le connaissez, notre devise, c'est la différence, la qualité et la vérité. En tout cas, si c'est la toute première fois de regarder nos vidéos, veuillez vous abonner massivement. Abonnez-vous, commentez, aimez nos vidéos et pourquoi pas ne pas partager. Bon partager à Kabalio na biso. Quand ndenge na lobaka chaque fois, soki ba émission na biso ezo sungaka yote. Peut-être na façon ya kopartager ekoki kosunga camarade na yo, ekoki kosunga membre ya famille na yo, ekoki kosunga pe voisin na yo to voisine na yo. Na anglais tolobaka sharing is caring. Donc, bon partager. Faites-nous vos remarques. Soki omoni peut-être na façon ya biso ya koloba esepelisaka bino te. Ba numéro na biso ezalaka affiché. Vous pouvez nous faire vos remarques sur WhatsApp pour qu'on puisse essayer d'améliorer. Donc, toza wana pona ko avancer, pona ko faire un pas de plus, pas pona ko reculer. Donc, ba reproche na bino et ko sala biso kitoko makasi. En tout cas, nous sommes là. Aujourd'hui, vraiment, nakolobela mingi sur les kisongi de Congolais. Kisongi ya biso bal Congolais eleki. Tolekisi penza. Tolekisi. Et puis, une chose à savoir est que na Congo na biso, Congo RDC na biso, eza place oyo tosambelaka ya mingi makasi, tosambelaka mingi penza. Okomona na ba avenue mosusu, avenue kaka boy, peut-être ba église eza ata 10 to 15. Batu basambelaka mingi, mais na Congo, eza place kisongi evanda. Kisongi ya biso ba Congolais. Eza na ya basi, na ya mibali. En tout cas, ça m'étonne. Siko nzambe oto sambelaka, azalaka nzambe ya ndenge nini, kisongi to nzambe ya ndenge nini bandeko. Nakobanda nanu na kisongi ya basi. Pour que to silisa na kisongi ya mibali. Eza na basi, baza na kisongi, et puis ya, tobenga bango, ba oyo balinga vraiment kisongi, tobenga bango ba songeuse. Totia bango kana féminin. Ba songeuse. Ba songeuse wana, bazalaka na lokuta moko. Lokuta na bango eza neti ba pikaka bango piqûre. Lokuta moko ya makasi. Bazala lokuta. Et puis, parmi ba caractère na bango, balingaka ki camaraderie mingi. Soki omoni penza mutu, oyo alingi ki camaraderie mingi, yebaki mutu wana azalaka songeuse wa haut niveau. Sorry. Ya basi baza ba songeuse, ya mibali nde tobenga bango ba songeur. Donc, soki omoni kaka mwasi moko boy, alingi tellement connaissance, alingi tellement ki camarade. Wana songeuse ya haut niveau. Wana zo kota na vi na yo pour que ayeba avanda kimia te.
akenda kopanzaka sango na lokuta na ya solo akenda kopanzaka sango. Basi totika kisongi-songi eza na basi mosusu donc butu mobimba alalaka te makanisi na ye nyonso butu mobimba azokanisa kaka parce que amonaki mama intel amonaki sœur moko kinganja alataki boye asalaki boye wana na tongo déjà azosapprêter il faut akende omona camarade na ye songeuse pour que basala kisongi-songi wana omona na tongo akosokipe ata na mobali na ye te akosokipe ata na bana na ye te akosokipe ata na makambo nini te akosambela ata te na tongo 6 heures du matin ye wana lamuki ake na bandako ya bato abandi kotoke baporte mpo na kovandelaka bato ata koprie te. Mama eske oyebaka ke na ere wana yo olamukaka pour ke okende osala kisongi-songi eza na bamama ebele ere wana peut-être bolalaki na ye ensemble yo olalaki 22 heures ye mpe alalaki 22 heures mais na 6 heures wana yo ntango ozolamukaka mama wana azolamuka te akufi bamosusu ka ntango wana ozokendaka wana 6 heures 7 heures mosusu kaka alamuki ye mpe bien akwei bamemi ye peut-être aza na koma na hôpital wana ifo babimisa mbongo basala badepense mais yo nzambe apesi yo pema ya ofele ata koremercie nzambe na yo mpona pema oza na ta wana te donc ta na yo nyonso otie yango kaka na kisongi-songi omitiki mpenza oyo balobaka omitiki na kisongi-songi toprêchaka bonne nouvelle omoni tan kisongi-songi na yo wana eza tan obandaka koprêchaka bonne nouvelle basi mosusu okomona tellement ke niveau ya kisongi-songi ezokolaka chaque jour azotongaka tina bana na ye bana yo moko boti ozokende otongaka bango mama ozotekaka bana na yo sans le savoir parce que tellement ke olingi kisongi-songi okotonga mutu nyonso okotonga tina baparent na yo tellement yo mpenza na kisongi-songi okomi championne. Je me rappelle ezalaki na mama moko to bando vanda na ye bisika moko azali mama mokolo mama wana bando loba nini alobi nga na tongaka bato parce que nga pe batongaka nga siko omoni ka nzambe ndenge alalaka te jour moko ezalaki tellement habitude na ye atongaka bato nyonso bayebaki yeke mama oyo atongaka siko jour moko atongaki ka jeune fille mwana moke kaka batan wana jeune fille wana azalaki ata na ba 20 ans atongaki ye mama jeune fille wana asambwisaki mama wana quartier mobimba eske boyebi ke mama wana ademénageaki na quartier wana likolo ya ademénageaki likolo ya kisongi-songi façon kaka jeune fille wana asambwisaki mama wana jour moko kaka botikaka kisongi-songi bamama totika kisongi-songi esungaka te edetruiraka bavie ebele ya bato eza na bato mosusu bamama mosusu bolingaka kisongi-songi bolingaka boyeba bavie mpenza ya bato me ntango oyebaka bavie ya bato ozalaka kutu ata na sekret te soki kaka oyebi makambo ya vie ya motu bala moko yo wana pakata oke koyebisa ye oyebi makambo ya libala bato pakata yo wana obandi kopanza sango pour que libala wana peut-être ekufa pour que réputation ya mama intel ebeba siko wana mosala nini mosala nzambe to mosala satana nazotuna yo mama mosala oyo salaka ok ozwi ba information après avoir kozwa ba information oyo lingaka oyo lukaka na tongo makasi après kozwa ba information wana obandi kopanza tant ozopanzaka wana ozopesaka ba information par-ci par-là ezala pona na ko aider population ya nzambe ou bien ezalaka pona koboma bato. En tout cas, chère maman,
ba mama e basi ezaka ba mama te na basi na ba jeune fille lelo ki songi et comme vraiment à la une ba mosusu basalaka na kisongi na place ya kisongi te hein omoni kisongi mosusu ekoti pe na ki jalousie tellement que mutu amonaka yo ndenge ozalaka asepelaka na yo te sikoyo bandi kisongi na makambo moko boye ya lokuta makambo moko boye ezangi ntina pour que asalire kaka réputation ya mutu sikoyo ntango okosalir réputation ya mutu wana okozwa nini mama na mitunaka nanu na kisongi wana bosalaka bafutaka bino fin du mois bafutaka bino te et d'ailleurs ça te salue aussi ça te salue hein tellement batu nyonso na quartier bayebi ke mama monoko ye wana mama songeuse ye wana batu nyonso basi bayebi yo omoni batu mosusu bakoki bayebi yo me bayebisaka yo te ke ozalaka songeuse bavandi na bango kimia me bazaka musika na yo yango komona ba quartier mosusu na ba place mosusu omonaka batu bazo se retiraka na yo sans le savoir donc yo moko mitali yeba kaka ke eza parce que naza na misala mabe naza mwasi kisongi yango batu bazo se retiraka na ngai parce que soki oza mutu bien jamais batu bakoki ko se retirer na yo te d'ailleurs batu bakokangamaka na yo parce que bayebi ke oza tellement mutu ya bien oza penza mutu oyo aza na makanisi ya bien eza na ba mama vraiment donc à ta place bovandi na bango makambo bozo sololaka yo moko penza o sentir que en tout cas naza na place moko kitoko naza na place moko ya bien boza na temps wana ya kotongaka batu te donc bozo traitaka ba makambo na bino et puis ba mama wana okomona jamais oyoka mama wana ke alobaki boye akendaki boye jamais ba mama moko a réputation kitoko ba mama wana baza muke kaka sur 100% ba mama lelo sur 100% ya basi ya lelo omona soki 5 personnes ya basi oyo baza vraiment bien basi oyo baboyi na bango kisongi basi oyo se retirer na makambo mokili se retirer na makambo bavantar oyo lobi ata mama Ursule ki vantar na ki tapage na ki tapage baboyi na bango eza na basi ya bongo ba mama tolandaka basi ya bongo ba jeune fille tolandaka ba mwa basi ya bongo kisongi na bino wana efutaka ta muke te efutaka te ezo salir ba réputation na bino ezo salir bino makasi ba kisongi ezangi tina koloba kaka yo na quartier miso zaka boy ozotala kaka soki batu bamoni yo ata de loin bazoloba ye wana zotala po kaka kendo pesa sango na ba feti mosusu yango monaka ba invitaka yo te bazo inviter yo te parce que bayebi tango koya na feti wana okendo pesa sango na ba matanga kutu soki bamoni yo deja batu babandi okima bakimi balobi ye wana ye tango ye wana zoya na makambo ya batu et puis tango akokende pe na makambo ya batu basi bayebi yo batu oyo baza penza na mwa mutema munene peut-être basi bayebisaki yo deja ke tika makambo ya kisongi me batu mosusu baza na bango na courage ya koyebisaka yo te mais na musika deja bakimaka yo bayebi ke yo penza na kisongi championne mama songeuse jeune fille moko songeuse surtout na bino ba jeune fille nano obala ta kutu teme yo penza makambo nyonso ya quartier oyebi na ndenge papa wana betaki mwasi na ye parce que mwasi na ye ayebaka kolamba te yo oyebi deja makambo wana ozokendo panzaka sango oyebi deja ke jeune fille kingandi alongolaki zembi bamakambo nyonso boyebi baye kopredote soki kodotele mutu na quartier yo deja oyebi prix ya dot oyo basengaki est-ce que talaka yo makambo oyo baye kopesa biloko ya dot eza problème na yo fo yo oyeba chaque famille na famille ezalaka na ndenge basengaka biloko bamosusu
omona papa lobi nga dot na nga ezalaka ka symbole olopesa mbongo papa sombelanga ka montre. Donc papa wana zwi montre wana penza na valeur. Ba mosusu eza na bango mbongo basengi penza mbongo ebele neti bazoteka mwana na bango. Siko yo parce que famille wana basengaki montre yo ekomi ya yo ke e famille wana basengaki dota malonga te seke mwana na bango aza bien te. Mama botika ko botika kolpesaka ba conclusion na ba makambo ya bato. Bozalaka vraiment rapide bino ba songeuse. Bozalaka vraiment rapide na kopesa ba conclusion. Na makambo oyo etalaka bino te. Boza vraiment rapide. En tout cas, kana ndenge ya kisongi kaka, je m'aimerais aussi saluer de bonnes femmes. Basi ya pembe, basi oyo baboyi bakimi na bango kisongi. Basi oyo balobi biso na kisongi eko simba te. Basi oyo jamais tokuta bango na kisongi. Je salue ma marraine de l'X, la Diche Kalala. Moi si moko bien. Yeso ki bovandi na ye ezalaka moi conseil à vie. Moi si moko azana maturité 100%. Moi si oyo musala na ye ezalaka ko iniraka batu. Azotiaka batu together. Mama moko bien. Zambé apambola yo ma reine de l'X. Je profite de l'occasion aussi pour saluer ma grande sœur de plus. J'aime bien l'appeler my advisor. Hélène Omunde, la femme de papa Kika. Moi si moko bien. Maboko pembe, motema pembe, biloko nyonso pembe. Ye aboyi na ye kisongi. Je profite encore de l'occasion pour saluer ma très chère amie, ma copine de l'X, Rosie Chikomba. Une amie bien, ye azalaka wana pona ba émission na ngai. Moi ba remarque na ye, moi ba encouragement na ye, moi ba conseil na ye, et salaka moi bien. Wana zo support yo dans tout ce que tu fais. Alobi Inès nazana sima na yo, o avancer chaîne na yo ekende liboso. Ma chérie de l'X, je t'aime bien depuis Djobour. Et je profite encore de l'occasion pour saluer une sœur bien. J'aime bien l'appeler la patrona bi.com. La femme de papa tonton Boteloua. Maman Irsila Boteloua. Yepa azalaka na chaîne Irsil Boteloua TV. Na chaîne na yepe makambo kitoko ezalaka. Ceux qui ont besoin de conseils, ont besoin de yekola ndenge batiaka ba make-up, ont besoin de yekola ndenge balataka. Irsil Boteloua TV azala kuna. Moi si moko bien aboyi yepe kisongi. Donc eza basi oyo tozo linga. Je profite encore de l'occasion pour saluer une grande sœur bien. J'aime bien l'appeler Maman Chacha Love. Maman Shaïda. Moi, c'est à papa Patrick. Maman moko bien. Une grande sœur moko bien. Ya c'est que ça abiso kaka. Ase ki saka biso sakanati. Ya boy na yeki songi. Alobi ngana makambo ki songi kokutanga te. Aboya kango penza. Mama moko bia pesa conseil kitoko. Alambaka pe kitoko. Alataka pe kitoko. Eza ya koyinda. La liste est tellement longue. Donc, na kokoka te kobwaka mutu nyonso te. Na ba oyo, na bwaki bango lelo te. Bolandaka ba émission na biso. Donc, na émission mosusu ko landa. Na ba émission bandi o landa. Na kobwaka bino pe. Sans oublier Maman Nela, que je salue aussi en passant. Ye pe asekisa anga na ba lingala difficile. E indaka mabeo to zongela na biso ki songi. Balobi ki songi na Congo sukaina. Sukaina penza ki songi komi ebele. Ki songi balobi lelo ki songi zo bomaka bato.
c'est vrai moni bakisongi wana epesaka penza stress tango bozotongaka bato wana bozotongaka et surtout soki mutu abandi osalelaka yo bwa confiance abandi okonsideraka yo ke oza peut-être famille na ye okomi neti famille na ye okomi neti donc camarade vraiment proche na ye mais si mutu wana remarque que yo otongaka ye yango mona bato lelo mosusu bazopike bacrise bato mosusu bazosouffrir na baestoma peut-être akoki na ye koloba te mais esali ye ka mabe na motema en tout cas nazodécourage bino bamama bolingi kaka kisongisongi nazodécourage bino lelo totika misala mabe ya kisongisongi biso basi surtout na biso basi ya mabala basi ya mabala bango mpe bamibwaki na bagroupe ya kisongisongi basi ya mabala mpenza bamibwaki na molimo ya kisongisongi basi ya mabala bamibwaki mpenza partout na kisongisongi sikoyo eza na basi mosusu kutu bakendaka kotonga ntina mibali na bango libanda ntango tongaka mobali na yo epuis na pokwa bozongeli na mbeto moko epuis bozobotaka bana epuis omona basi ya bongo babotaka mpenza babotaka omona boye aobota na ye ata 15 azokenda kaka mais na nsima azotongaka mobali na ye libanda azotongaka ye wana ezalaka bien te basi ya mabala botika kisongisongi eza bien te ntango bozotongaka wana bozomitekaka bino moko mpe bozotekaka mpe bandako na bino omoni mutu oyo okendaka kosala na ye kisongisongi ensemble donc camarade na yo wana songeuse yeba ke ntango bozosala kisongisongi ntango kobima ye mpe aza na pire camarade na ye makambo nyonso bokosala kisongisongi ye mpe akobenga pire camarade na ye akoyebisa ye makambo pire camarade na ye wana aza mpe na pire camarade na ye ntango ozoloba ye mpe akokende na pire camarade na ye ayebisi ye mpe makambo donc makambo ezokendaka ezalaka bongo donc yo ozotonga yo mpe bakotonga yo bamosusu kutu basekisaka ngai eyindaka bamosusu bakendaka na bandako ya bato te mpona kotonga ka ndenge nalobaki na ebandeli mikolo ekomi ka na telefone omoni na bawifi na biso oyo omoni ka motu ye wana donc akobenga yo ou bien yo obengi pendant 2 heures du temps ezaka makambo oyo bosololi bosilisi boke makambo oyo bosololi bosilisi boke makambo oyo bosololi bosilisi makambo donc na journée mobimba bato wana bakotonga ata 30 personnes et puis question na ngai ezalaka boye ntango bosalaka bamafia wana nyonso ntango bosalaka yango nyonso wana bozwaka mpe temps ya kolia bolalaka mpenza na kimia bolalaka mpenza journée mobimba otongi bato epuis na butu olalaka je ne sais pas point d'interrogation donc yo moko nde oyebi soki olalaka te mama tika na yo parce que omoni liwa ya mikolo oyo ezopromettre te eza na bato mosusu bazokufa babeli na bango peut-être bazwi temps ya kose repentir epai ya nzambe mais bato mosusu peut-être eza accident bato mosusu eza ka apike crise ake na ye bato mosusu eza ka na pongi se apongi boye ake na ye donc liwa ezoya na nzela na yango toyebaka jour nini ekoya kotoke na porte na yo soki ozala na temps wana kose repentir te vomi otikaka kotambola na makambo ya bato tellement yo makambo ya bato vi na yo kutu eza ata na mutu na yo te mais makambo ya bato nde eza na mutu na yo place nyonso ozokenda aka mutu tele akomona mutu boye tokomona botika bamama botika na bino kisongisongi oyo ezangi ntina botika
c'est vrai mutu nyonso azalaka besoin na mutu basololaka mais kosolola na bino ezalaka kosolola teke ya makambo ya bato bovandeli mpenza mutu bozoloba na lokuta bozoloba kaka mpona kosali réputation ya mutu te soki mutu asali mabe peut-être asali yo mabe oza honnête ke te mutu kinganda asali nga mabe oza na droit ya koloba na mutu ya koexplike situation me kobakisa nde te babakisaka te kobakisa nde te lobaka makambo ndenge eza opartage na mutu yango moni tozoloba mpe mosusu okomona mwa bastress parce que mutu tel asali yo makambo mabe mwa bastress wana esali yo soki ndenge nini omoni ka mutu abandi baestoma abandi yo mutu pasi yo motema ezo get tired babiloko ya bongo wana oza besoin vraiment ya koluka mutu oyo trust mutu oyo osalelaka confiance wana bosololi wana eza nango normal eza kisongisongi te mais oyo ya koloba ke mutu aza na ye bien par jalousie na yo obandi ka makambo mabe pardon wana eza kisongisongi wana eza kibusongezi en tout cas émission esali ngai kitoko makasi ngai moko nazopresente émission yango moko ezosekisa nga mingi toteyama nga mpe nazozwa part na nga yo mpe ozwa mpe part na yo ezala nde bongo nazojuge mutu te nazolobela mutu te mais yo moko kaka soki ose retrouve na bagroupe ya basongezi mama il est encore trop tôt olongwa na yo na groupe wana oui siko oyo nalingi naloba mpona kisongisongi ya bapapa parce que eza na basi bazose plaindre trop ke bapapa mpe bazalaka kisongisongi oui c'est vrai toremarke yango eza na mibali baza na kisongisongi yaka mosusu omona ata na batrain tomataka na bataxi tomataka okomona mpenza mibali façon bazotongaka basi na bango pas seulement basi bazotongaka ata bato bazovanda pembeni bavazin bavazine omitunu mobali to pede mibali mpe botika kisongisongi moni kisongisongi wana surtout bamibali oyo bamelaka masanga na masanga mama Ersile ya kokata makambo awa mibali oyo bamelaka masanga na masanga base kontrolaka te omoni ntango alangwe wana abandi badesordre na ye ezangi ntina na badesordre wana omona ye wana bandi obimisa basekret na basekret ya ndako na ye obimisi basekret epe omona bakamarade na bango wana bango bazalaki bien peut-être baoyo babandi omela te bazokapte basekret nyonso papa wana si alangwa azobimisaka ntango omona kaka après base separe kaka ale babandi sango neti papa moko nayokaki histoire moko boye ka biso bakongolais balobi papa oyo nde azalaka antenne ya Cape Town siko natuni bato nalobi antenne ya Cape Town na ndenge nini balobi ye nde mutu ayebaka information ya mutu nyonso ya bakongolais oyo bavandaka na Afrique du Sud. En tout cas nasekaki mingi makasi natuni nalobi siko ntina bainformation bato ya Jobour bato ya Durban balobi na nga ayebaka nyonso comme avandaka na Cape Town yango babengaka ye antenne ya Cape Town soki otali papa wana papa moko bien aza kutu ata papa oyo tokolobaki aza na soki ba 45 ans te aza papa moko aza ata na ba 37 ans ba 37 ans mais papa antenne ya Cape Town donc makambo nyonso ayebaka papa wana eza nini eza kindoki to eza nini ata yo moko papa bapapa kisongisongi mpona bapapa ezalaka bien te kisongisongi moko ebongaka na basi ebongaka mwana basi
Mais je n'encourage pas que ba maman bo continuer qui songi. Mais nazo décourager na bino et puis nazo pesa conseil na ba papa. Ki songi na ba papa ezalaka bien ata mukete. Siko yo papa, tango zo kenda ko sala ba ki songi na yo wana. Soki makambo ekobima kuna, mwasi na yo nde ya kobando katela yo makambo. To bana na yo ni ba kobando katela yo makambo. Te. Papa to tika ko, to tika il faut bozala ba responsable bino kutu. Ba papa na lobakango chaque jour. Bino ndefo bo pekisaka basi na bino. Soki omoni ke mwasi na yo monoko ezalaka papa alingaka ayeba papa yo nde mutu il faut bando pekisaka mwasi na yo. Yo nde mutu il faut bando pekisaka mwasi na yo te koloba bongo te. Kokende pa ite na boyi o memelanga makambo. Ozo teorizaka pe mwasi na yo. Soki na yo kikaka ke okende osala ki songi ngana yo to silani. Siko yo moko antenne ya Cape Town, yo moko antenne ya Kinshasa, yo moko antenne ya Lubumbashi. Conseil nino kopesa mwasi na yo. Conseil nino koki kopesa mwasi na yo. Papa zala responsable ko. Tika koyeba ba makambo ya bato. Ezana ba papa bazalaka bongo. Soki bakeka na groupe ya baninga na bango makambo nyonso bakosolola. Yepe abando benga bato mosusu pona kobetela bango lisolo. Moni type boy. Mbongo wana zalaka nango ezalaka ya yete, ezalaka nde ya mwasi. Omoni mutu kingandi, musala oya zui wana bafutaka ye boye. Papa wana nini? Wana nini olingaka olakisa nini? Ke yo nde oyebaka ba makambo nyonso. Que yo nde oza vraiment à la une, yo nde oza à la top, oza au top plutôt. Te papa, to changeaka. O changer, que songi ya mobali, ezalaka bien te. Tolingi to bando benga bino ba songere, ba papa songere, tana papa songere ye wana, eza bien te. To pesaka, nga kutu na pesaka ba papa respect mingi makasi. Na pesaka bango respect mingi makasi soki na monika papa ata papa oyo nani aboti te mobali kaka na pesaka bango respect ya kosakana te biso ba papa na biso bakufa to pesaka respect na ba papa respect ya kosakana te soko ba papa to respectaka bino mingi botikaka kokenda kotonga basi na bino. Ezana ba papa baza bongo. Omona kaka akeka na mwasi ya camarade na ye. Wana bandi opesa mwasi ya camarade na ye ba remarque ya mwasi na ya ndako. Mwasi nanga azalaka salite. Mwasi nanga yeba kolamba te. Mwasi nanga yeba kolata te. Papa ba makambo wana eske osi osololaki yango na mwasi na yo? Je sais que ezana basi moko bandimaka te. Ata soki mobali azopesa ye ba advice ke jour wana olambaki te omonika mwasi mapeka alingi amilakisa kaka ke nalambaka bien boye. Biso pe basi toyokaka avant ke papa akenda libanda kotongaka biso soki mobali apesi yo remarque moko boye alobi mama mikolo oyo peut-être nazo sentir ndako mwa odeur moko boye fuye ndako na yo avant ke papa abima libanda bando tongaka yo. Mais papa, je ne vous encourage pas. Je ne vous encourage pas à kokendeke. Ok, parce que nano solo la tana mwasi na yo tembala moko ki bando pesa batu ba rapport. Ezalaka bien te. Ezalaka propre te. Ezalaka penza salite parce que oyebi te mutu oyo ozo pesaka ba report na yo pona mwasi na yo. Ezalaka digne te. Donc, avant bimaka libanda, rassure-toi que aussi au sololi na mwasi na yo. Soki mwasi na yo moni ke peut-être aboyi na ye reproche wana. Na ba couple nyonso bazala na ba parrain. Ba oyo soki boza na bino na ba parrain te, boluka couple oyo bomoni ke couple oyo za exemplaire. Ok opesi mwa rapport na yo kuna.
oluki mama moko oyebi ke mama oyo ata soki nabeteli ye lisolo jamais okoki koyoka lisolo libanda